fier pena ya mon leader ya âge na biso même ba musicien et ça l'a plaisir à toi obi kenga lelo na la te vraiment lelo eza la fête na fête pour héritier watana bazui pena ba visa vraiment ba ndeko bolimbisa ngai. Je suis étonné parce que les gens disaient que Juvenal Kibala est bon flatteur et puis Ken Piana Pachorefi pour ne citer que celle-là bah ça la bon pour ba Kendega poto ba Kima et tout comme ça. Mais je suis compris malgré Boki mais bon ça toujours na joie wana pour ba bino bazo kende. Tout ça c'est dire quoi? Bon, moni batunde basa la confusion, biso to soutenir toujours ba artiste venanga wera abimisaki 7 jours de la semaine na kendaki na victoire na sombi 25 CD na kabweli kutu na batu mususu. Je pense que biso toza wana pona ko soutenir ba artiste et musicien na biso ça fait longtemps ba beta na potote lelo nzambe akitisi mapamboli na ye na maboko ya héritier watanabe héritier kende fongola nzela. L'homme le plus compliqué du monde. Le plus compliqué. L'homme le plus sage, il y a des artistes et musiciens. Le plus compliqué, il y a génération. L'homme aussi des événements brisques et dangereux et suspects. Mais on a lobby encore. Il faut gagner. Merci beaucoup. Ken Piana. Alors, 3 Peferti. Baza pena bato mayele o bakomaka français kitoko. Pour Mundela Tanga à répondre bango na français bakomi. Je ne pense pas que Boké tu as na deux mots en français oh ya bien comment. Je pense pas que Moutouneti c'est les wana vraiment à cause comme pena na kaye moi deux phrases en français. Je pense que ba combattant o mayele Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata il est déjà là où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans les seigneurs, Nakoti Kayote Eye, l'album Nakoti Kayote de notre frère Amissine Ibrahim Delphin et son groupe Lumière des Nations. Mama et Toti Kalakaka Boye Potobine la Nzambe Nanzembo Kitoko Lokola Nakoti Kayote Kokangamana Nzambe Izalika Bwangolu avec les chansons Telema Atelemi Lisusu Bona Komundela Bayou Yaye. Encore Fongola ya Bomoy, Fongola ya Bomoy, la clé Likambo ya Fongola Ngolu, tout est grâce, la chanson toute autorité. Mama et si lina nute tolo belango na ndenge mususu tope na langue mususu nyosha tobakisa loyembo lokola 365 fois. Et enfin, glory be to our God. Ma wanande banzembo et pesa meribiso pototika la kaka awa bitu binela nzambe likolo ezakaka ya kofunga mapona bayo yaye. Oh my God. Kindoki. On rappelle donc Kindoki. Kibo gege, kibo diabolo, kibo poison. Donc, tout l'empaka, mon empelé fait ban poto, tout balingara Juvenal Kibala, tonton de la presse congolaise. Donc, watane makambu, nde baloba ke non, slogan webima na groupe naye ke wata nde makambu. Kindoki. Donc, retenez kaka ke lelo kaka, slogan zaka lelo zaka ke Kindoki, kibo gege. Héritier Watanabe, c'est l'artiste qui affronte le défi. L'homme le plus compliqué du monde par rapport au Neba Bengaraye, dans le groupe Naye. Le 15 juillet, date où ils ont menacé par les résistants combattants. Pour la raison, on va Pesaka. Donc, retenez que production Yawata les a menacé. Alors, moi je croyais par rapport à la production de l'artiste Fali Poupa, et ça là qui peut menacer, mais l'ambassade de Pesa qui visait par rapport à la préfecture
moi mbilinga ezalaki yango esalaki que non ambassade pesa visa te pour bokende kosala nini production d'abord ça menacé. Alors je croyais que ekoki pe kosalama de la même façon avec héritier. Chose étonnante est que malgré production ils ont menacé, mais néanmoins le monsieur ose. Il y a un visa, il y a un musicien et Bima. Tous les musiciens, tous les musiciens de la team Wata, je le confirme aujourd'hui que le visa est bimi lelo au vendredi. Alors, les musiciens ont été dans la maison mère, que non, arnaqué, et puis Oliviera, ils seront aussi de la partie. Je vous confirme avec force que le visa est bimi. Botara ba nogo na ba beti ba 15 ans, ceux qui peuvent 8 ans, ceux qui peuvent 9 ans ba sous mikilité. Mais ba yepa Watanabe, même pas 3 mois, je le dis haut et fort, je le confirme. On rappelle que ba poto a tembe quoi. Ba poto ya tembe. O che tembe, o moniango. Ba visa est bimi et nous allons essayer d'aborder ça avec Ken Piana, mon cher ami, par rapport à nous, c'est Makambu, Ken Piana. Par rapport à G, vous pouvez expliquer, ça va? Ouais, ça va, tonton JV de la presse. Balobi Kindoki. Le combien? Le 7, hein? Voilà, le 7, Eza Nzamba Sala Mokiline. Na 7 jours, Kindoki. Les jours, vraiment, Nzamba Lobaka Mututu, il faut Mutu et Pema. Mutu et Pema parce que Bandara Mokili, premier jour, Ezalaga Matata, deuxième jour, Matata, troisième jour, Mokili Bando sa forme, Tina, sixième jour, Makambutu et Fandi, septième jour, Makambutu, et comme stable, Batutu Bafandi posé. Et retire Watanabe, moi, Nzambe. Donc, à la Kissi Batu, que non, il y a un chiffre 7. Bon. Donc, il faut chiffre 7, vraiment. Okay. C'est héritier Watanabe, vraiment. L'homme le plus compliqué du monde. Le plus compliqué, il y a la blague. Il a habité au combo. Vraiment. Adel Djogo Bagou danger. Adel Djogo Bagou danger. Ok. Mbata wana kaka. Bon. Mbata wana kaka. Baloba qui trop, mais baloba qui bien te ken piana. Masalanga yobi makambu. Par rapport à la production, héritier le 15, ils sont menacés par Bandero Nabiso. Ça leur a peut-être makambu. Donc par rapport à Jeki Ndoki, na ébité ba visa au ebimi. Et ça peut pas que ça la tourisme na mikili, to pour pas que beta concert. Pour ngana to ebi que concert par rapport à Jeki mikili kuna. Musique beta raté. Parce que ba visa ebimi. Juvenal na oyebisa yo ba combattre baza ba liti na bango basalaka. O ba litera peut-être pour na intérêt pe ya peuple congolais bazoka moi misère galère ezali côté wana vraiment coup de chapeau na ba combattre pe mais ngai loko kamusanga eza na deux artistes musiciens o babima neti ba combattre ozwi neti bokechu ozwi Seledino aza c'est les inoana za mutu moko boto e bibiso tu amelaka drogue ozui boke tu premier amelaka demba ozui deba tu wana o mutu a drogue o mutu ya demba vraiment basala dio donc flamme pena ya kuti quoi donc je pense que ba combattant mususu o balitaka liti normal pona bango ba mona ndule bakoki jamais ko empêcher ndule pona makambo ya mboka. Donc il va jamais empêcher nous le pona makambo ko ba combattre à maele bazali je pense que bato ba kotsa ba lettre na peferti wana mais moi je te confirme ba combattre ko mona ka te ba non ba individu oyo utotanga ba combattre bato mayele bazali là na ngina expliquer yo moni bato ba kotsa ba lettre pena na peferti baza pena bato mayele o ba komaka français kitoko pour mundela tanga à répondre bango na français ba komi je ne pense pas que boké tu as na deux mots ya français o ya ayebi koma je pense pas que mutuneti c'est les inoana vraiment ako mapena na kaye moi deux phrases ya français je pense que ba combattant o ya mayele babimisaka mutu te na makambo ezalaka batu o ya drogue bangi nde bango batu batiaka ba makelele belé trop de makelele to comprendre pe sens na bino te ba mouvement awa na Kinshasa ekufa nango o mususu wana ndeko na so Marie Paul amema epoto
na ye na leader na ye donc succès zate bon na éviter le pourquoi donc héritier azali mwana batu azoluka pe vi na ye ba combattant au pe ya mayele bazana bango babi que héritier ça n'a rien à voir, il a menacé concert ya héritier parce que héritier bafouillé na ba archive et tout yembela motute beta pe concert ya parti mon côté donc héritier Watanabe aza artiste o lelo bokomona o batu bayoka na Angola na oyo batu bayoki na arrivé ya ba Oliviera batu balingi siko ba sentir yango na Paris Ndoki OK Bougege. Alors Ken Pena, je pense que héritier peut-être à cause de le premier artiste congolais, bien le premier musicien il y a génération na ye il y a même orchestre na poto to longola ba faire to longola ba fali te bazaba ene na ye na makamu ya musala ya ndule Voilà. Ce que c'est génération na ye lokola ba déplique lokola ba fabro lokola ba kabose kutu ba bana kutu ba makabango kutu avant ye cause la leader indépendant, mais je pense que héritier cause le premier musicien il y a génération na ye ya même équipe ba délégation mo na poto Bon, nakolo ba Juvenal, omoni lelo te olobela par rapport à l'époque ya lelo. Il faut bango que papa chéri Jibem Piana erazo kamba wenge. Papa chéri azalaka na ba âge ya ba 20 quelques des années hein. Papa chéri a déplacé wenge wana. Je pense que makila o Jibem Piana papa chéri azalaka nango ya déplacé wenge. Yango lelo tombé na maboko ya héritier Watanabe. Donc héritier kozala neti deuxième leader oyo ya âge oyo. Il faut que papa chéri beta Zénith na âge ya 32 ans. Donc a kozala neti leader ya mi balé. Après papa chéri comme ma wenge wana to mona ndenge lelo wenge koma. Lelo pe génération ya mi balé o ezobima, eza génération wata. Héritier lelo ndenge ba musicien bazui visa. Je pense que aza leader ya mwana muke oyo depuis makambo ya musique e banda soki to longoli papa chéri, mwana muke mususu o amemi. Oazomi mangulu pa batu pena na France wana eza héritier Watanabe aza artiste abetela pena maboko po ya kutaki muziki pena batu ba renye mingi mo bampaka na ye mais ye pa ye tia mutu bakata, c'est ça le problème. Merci beaucoup. Je rappelle à tous les fidèles internautes qui nous suivent à travers le monde en ce moment que je rappelle que le nouveau prince de la rumba congolaise, qui est le héritier de la musique africaine, l'étoile brillante de l'Afrique centrale, le musée de l'Afrique, le musée de la musique congolaise, Macron, Cosa Nostra, Motora Tembeto Torino, la Pulga, donc héritier Watanabe, le 15, je l'ai dit, c'est confirmé. Na ba invité na yelo ba Fabebi, ba Walisek, ba Motu, ba Rosana Pariona pour la soirée de gala, soirée nuit créole au le 15 juillet na Olympia de Paris. Alors Ken Piana, na moment Otoza l'homme de la rue parle déjà par rapport il y a ba musicien na biso qui est jalousé bolingweza te entre bango et puis est-ce que bango tout baza vraiment d'accord pour nous soutenir héritier Watanabe à 100% qui a être production pour makambo fongoma ou bien quelques-uns aussi ou peut-être bazo créer les koko sala coup de fil qui abetate. Je ne sais pas comment vous allez analyser d'abord par rapport à CGO. Ezana ngona batu o ba sala pe makopa obi que na chaque événement batamabe bazanga te. Je pense que les Congolais vont comprendre que to memi pe ba distraction vraiment za trop cause la combattre et l'accident que comme menacer ka ndule ya Congo cause la combattre ça par rapport ya ba argument nenge to mona ndeko na biso Rex Kazadi akita pena na Kinshasa aye koloba souci na bango balingi nini alobango ce sont nos frères ba combattant wana to linga bango trop to linga bango ngai ndenge na zaboye yo yebinga kenda pe mo ba Soudaf Soudaf na yo wana tenga funa keka Soudaf chimi belaou venanga di ngai magama Soudaf oyo référence comme ka Soudaf tenga funa ke Hong Kong na biso ebela batu pe to fanda na bangwana ebele pe ba combattant masananga de Paris na Cape Town boyebi masolo na yebisa yo ezana plus de 100 personnes oh bazoki déjà visa na Mada City wana na Cape Town na misunanga
pour bakendeka concert ya héritier o bazwaki pena ba visa bazwa pe ba combattant. Donc je pense na minute bango bazela déjà héritier kuna za na délégation Olivier Razui visa arnaqué par rapport à G Makambo. Yango ba mission ba outil maison mère. Héritier so même bango par défi. Bakima te et ça appelle le côté est-ce que ba rozongo ou bien ba rozonga te. Ponanga vraiment wana siko etali choix na bango pona biso toza na besoin que départ ya mouvement wana nano kende. Papa to souffrir trop. Ozomona ka bato ngo ba renyaka bato génération na biso bazalaka te. Que ya moko boye bokokana pe mo vraiment ba âge azalaka te. Lelo héritier watana ba yeta ke na mi un frère. Il y a âge na biso pe. Muta âge na biso. Toza fier pena ya mona leader ya âge na biso. Ah mais ma musicien et ça l'a plaisir à toi. Obi kanga lelo na la te vraiment lelo eza la fête na fête pour héritier watana bazui pena ba visa. Vraiment bande ko bolimbisa ngai. Mais je suis étonné parce que les gens disaient que Juvenal Kibala est bon flatteur et puis Ken Piana Pachorefi pour ne citer que c'est là ba osala bon pour ba kendeka poto ba kima et tout comme ça. Mais je suis compris malgré Boki était mais bon ça toujours na joie wana pour bande ko bino bazo kende. Tout ça c'est dire quoi? Bon, moni batunde basala confusion biso to soutenir toujours ba artiste venanga wera abimisaki 7 jours de la semaine na kendaki na victoire na sombi 25 CD na kabweli kutu na batu mususu. Je pense que biso toza wana pona ko soutenir ba artiste et musicien na biso ça fait longtemps ba beta na potote lelo nzambe akitisi mapamboli na ye na maboko ya héritier watanabe héritier kende fongola nzela. L'homme le plus compliqué du monde. Le plus compliqué. L'homme le plus sage, il y a des artistes et musiciens. Le plus compliqué, il y a génération. L'homme aussi des événements brusques et dangereux et suspects. Oh, mais wano lobi ango. Ibogege. Merci beaucoup, Ken Piana. Alors, 3 danseuses Bazo Kende. Voilà. C'est Shakira, Julia et puis aussi Louise Basser Nabiso et puis Diego déjà Bazo Kende, Meshka, Batutouana. Est-ce que tu penses que héritière aux hommes appelana ba musicien na nyonso? Je pense que Sankara de Kunta pesa ba artiste musicien héritier conseil. Alors biso nyonso tozozela événement moko ya Olympia. Talaka Sankara de Kunta apesi bino pena conseil que bokende bozonga. Ngakutu côté ana déjà Sankara pesa déjà réponse que non biso tout ozela Olympia wana ebetama héritier nga zuba viser belé bo obi héritier nga zuba ba viser belé. Donc si nous faisons l'interview, comprendre que tu as visé. Tu as battu ba boulagi net ba visa vraiment bimatea. Mais azu pena ba viser belé ko. Na bateau bazola na biso faut comprendre pena que non musique ba combattant ezaka okanga. Mais ba lembisi ka moi mukie pour la production les 15. Ba lembisi juste pour la production même musique ya okanga. Vraiment félicitations, merci beaucoup. Congolais tout baza fier nabino par rapport à geste au Bossali. Je dis vrai combattant, des combattants responsables qui se respectent. Merci vraiment infiniment. To comment chiter nabiso parce que il faut que il faut que ne CP la lelo na ville par rapport il y a ba visa oyo et bimi et puis na habité. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de tout ça? Tosengara bandeko na biso bakitisa mutema lelo musique na biso bakoma osekango partout balobi musique na bino ils ont avancé te lelo mundela azolela batu batondisa ba Zeniti wana vraiment ba Olympia wana ba Bercy ezaka ba Congolais lelo ndenge héritier watana be ba viser bimi boy eza plaisir à trop na biso ba Congolais tout à majorité même ba Congolais à France ba Congolais à Angleterre ba Congolais à Belgique ba Congolais à Suisse ba Congolais à Genève Pauline Lumumba tout ça là échange culturel. Voilà. Imaginez première Zénith au Fali à Beta. Voilà. Première Zénith. Parce que ces là qui ils ont continué à débat 3 ba Bercy mais le lo oyo. Des gars. Namboka cause un artiste le rôle à Fali. Voilà. Cause un artiste le rôle à Kofi. Cause un artiste le rôle à Ferré, le rôle à Wera. Mais sa richesse. Moni ba Fali pour pas faire ego la Jésus de Niance. Vena biso de la forêt ba Jibem Piana ba sala déjà nyonso o mutako sala. Rien à prouver. Donc to senga pe
bavie na biso vie nanga de la forêt vie nanga papa chéri vie nanga Kofi Olomide bavie wana nyonso tala kutu kombo papa Wemba na bosani ki akufa donc ba soutenir leki na bango héritier ba soutenir pena leki na bango héritier événement oyo ekende pena bien parce que héritier aza de wenge héritier aza mwana papa chéri aza mwana ya président Wera donc kindoki donc bonzambe ya kindoki donc ya ba blague na bonzambe ba DDD wana ke ebeta ba BM beta na Paris et kosala biso bien en tout cas merci na Gauthier Mascotte oui bisa nga ken piana na na délégation 75 personnes merci beaucoup vraiment Adel Djogo Bagou Danger oui bisa nga yo somba bénéfice que 200 billets to sepela na bato o santi pena héritier visa bimi ba appel bandi ken na kota ndule ken na moni déjà ba visa nga pena kyo somba bato ba bandi ko somba ba billet ya héritier nati mayebo nazo ebisa yo o ekomi kindoki ya ba blague te o santi pena ke visa bimi lelo mais ba coup de fil o ezobetama ya ba blague te je pense que Saluana ndena amone la salle ane amuke vraiment Olympia comme déjà muke quoi Olympia pene comme muke. Merci beaucoup Ken Piana. Merci tonton Juvenal Djibi Belaou Pauline Lumumba nabi ke masa nanga artiste yaka ye vraiment lo belaka teka pena artiste munene ya moi mbote pas teka ka ça la bien bon biso toza mana monde guerre ngoma musique nga porte-parole ya artiste musicien président nanga teka dio banza o mikolo bato bazozela ma album connexion na peska conseil kaka malamu pona Zénith Olympia ya héritier Watanabe toza resepela makasi vraiment. Merci beaucoup bona poto vraiment na confiance na bolingo na bino et ça biso plaisir ya trop. Nathalie Neymar en États-Unis abenga nga yaza na Texas efsenga akorater jamais concert wana Nathalie Neymar na kati ya Texas wana vraiment yo yebika. Merci Adel Djogo Bagou Danger Adel Djogo Bagou Danger Adel Djogo Bagou Danger Adel Djogo Bagou Danger. Voilà, merci beaucoup Adel Djogo Bagou Danger. Merci beaucoup, tu as commis vraiment na souka. Plaisir, il y a trop parce que l'homme le plus compliqué du monde, quand même l'homme de défi, il affrontera des défis, l'homme de ce phénomène brisque dont je réussissais, néanmoins, vraiment, viser Bimi. Et il faut prendre Paris, on a pris Paris par rapport à G à Bamakambu. Et puis voilà, et puis les restes, on a tout le temps vraiment seulement. Merci, Banderona Bisso, quand même quoi. Congo et Zambo Canabiso, quand même. Topé sa chance, on a jeune musicien, étoile brillant, on a sa biso. L'extraterrestre, quand même à prester. Alors, on est là juste pour accompagner la bonne musique, musique intelligente. Biso Tikali, Batosu Bakou de Filtro, il y a Batou Obano le confirmé, concert, et ça, bel et bien, date confirmée, le 15 juillet. Topé c'est notre date. Ba mise ba oyate be bomona bangoka na Paris na moi mikoloka ya kotanga ba Gisèle Mavuji oyo basaka na Bruxelles ba ki na posa tonton JV soko kiti Paris c'est la biso sintoya concert donc ba fanatique oyo nga tout ba Gisèle Mavuji la grande famille hein, phénomène Emma Lumingu phénomène Lumingu ba Deborah MB BM c'est ça MB voilà MB Deborah MB bah surtout Toto Juvenal oya na roya na ngaité par rapport à G ba visa même boya quoi accompagner ko soutenir musique parce que ngapé atana tikali bon et ça appelle le côté ba italien zali poto ba chango clôture té ba chango pe mungwaté poésie les gens pe mungwaté ba clôture pété et puis voilà toroya kaka. Je dis merci à Bino Sobolandi biso ba fanatique il y a la bonne musique to continuer le lo otozo dondo en paix parce que album Tokos il y a les rois Fali Poupa et Bimi Lelo tozo dondo toujours en paix batekindo ki basominga basale le côté choisis ma tête les grands maîtres
de L'Oréal, le vénérable. Merci beaucoup à toi, Jimmy Belaou, depuis l'Afrique du Sud. Nous disons un grand merci à Chims Kabengele, mon vieux, Chims Kabengele, Papa Abraham. Et pourquoi pas aussi à Willy Moucheni 001, code mondial. Nous disons merci beaucoup à celui qu'on appelle la Solange Sompa, Maman Moïse Landou depuis quelque part. Et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle la Joie Pichuna, Amado, Madame l'ingénieur Florette Louawa depuis quelque part, Bibio, Lebitalo. Et Nick Josoka Koudji, un frère de tous les Katangais depuis Canada, Préfimat 001, code mondial. Et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Fifi Lukala. Elle reste la femme incontestable, la femme aux classes mondiales. Et pour la mère is back, baby comfort du famille à Chatiam Korobora, Pembe Sokurega, comme Rabouji, Kindoki, Najibenal, vraiment habité quoi. Je salue aussi les capitaines, il y a ma caméra Nyonso. Donc merci beaucoup à toi, Nicolas Osombia, Tracy Mbelenga Pro, la même magique. Batekindo qui va sominga, on va saluer le côté pour comprendre les autres capots. Niveau ya makambo, on a ça dans le long de Toronguluma, Toro Kangamana Mabele, donc il y a des des gars. Toronguluma, Toro Baluka, Toro Yemba, Po Kibogege. Merci beaucoup à toi, Jean-Pierre Djembo. Batekindo qui va sominga, on va saluer le côté. Avec les Nababa Bazolia Nabutu Kureke, non, on va saluer le Kureke, devoir à domicile. Koboya satana ya kalate pona angelu ya sika oyo zui nano yebi bizali na yete kibala chou yaba jive chou yaba magi la balançoire yaba balanchou boucle Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.